Congo Liziba TV. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Les Ketchou. Oh non, le baiser maman na kutala nango. Yengwe sala pe lelonga. Na sala groupe na nganga moko. Partout. Na no ke luka musala. Na bano kutala na elo moko. Quoi? Bolingo. La vie artistique. Ils ont montré un choc malgré le début ça, malgré les cas, malgré le sang dans nos familles. Ils en ont. Na carrière nanga. Salaki ndeko nanga Mama Kalunga. Baemba na émission moko batuni ka question que à part na ndé ba pesa biso ba rôle nini oyo koki ko salate. Aibaki ke ye rôle lesbienne en salanti. Des journalistes atuni abi pourquoi au salanti habité wana botike la ba Amelia. Beaucoup man rage pourquoi ya bobo. Ngai on a essayé misala lobati a sala. Colonie. Oh, n'habite. Asala be misone. Nga ba. Ndaka yondo za mère parler hein. Olinga ka eminje. C'est le passé. Oh chocho. Parce que dans le monde de théâtre, qui monte ma beza, ils ont le quoi dirait, ils ont le quoi option. Dans le monde de théâtre, tout l'inga na té, tout l'inga ni té. Nga na lela ki na nga na yebi ke nde nazo lela boye, nazali na bolingo Diana, nazara na problème na été, aleki Amelia boni, oza bien Amelia yo munene, ozola na nga na tolo eleki nango. Ya omoni nazo ki makulu na nga na pousse na ye. Na vers famille na ye. Et puis liwa Diana était anga. C'est ça toujours. Liwa Diana était anga. Était aye. Na vie nanga. Soki naza na bat oyo na sola na bango te funa luka na bongisa. Suzi bon tu bani kala. Azaka mosi ya Popi Alisala. Parce que iba Alisala. Ah, Jojo. OK. Président ça na mo ba négligence moko boy. Naso bon li bosa télé. Président ça na ba négligence moko boy. Yesu ka zuna cop moko mo négligé na ekoto yo na carrière nanga abima na président moko ti. La carrière nanga abima na président moko ti. Président oh ya ba groupe oh lo ba ki abima na Amelia te azati. Mais va comédie. Non, dans les étoiles. Oui. Aux actrices. Mais yo ebenga ngoba 15 étoiles yo muto fondaka les étoiles. Leader azala moko. Vous comprenez ce que est. Leader azala moko. Tango idée na ye ya ki passa le loko wana. Ngai vraiment le kuta mabe na idée ki. Tona komi kuna ba yamba kinga bien mais moni groupe kaka soki magi ba bino bien ezanga ta na mutu mon côté oyo akosa bini ba bengaka ekozanga te Nicole. OK, Nicole. Zai Nicole asala biso boui. Mais na kibonzambe elekaki nango. Na 5e humanité. Oh là là. Na 5e humanité ndina ko bota mwana na ko zo mwana zemi ya mwana ngai libuso. Ta pas aki dessus donc on a yé na FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nada makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo twino sa nini. O eza chance transfert. Ndina biembo onyeso de. Nada agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa, sur avenue Victoire, numéro A40, dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai, yasika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur. À Lubumbashi, sur l'avenue Chef Katanga, numéro 5 au centre-ville. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Katiné.
Voilà, bonjour, bonsoir à la Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi Kevin Panda Lekecho, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci d'avoir abonné tout, votre émission Nabiso Kati, au Bosepelango, Bolingango, porte le monde entier, Bosepelamusa, tout ça, la rapé, Bosepela Biloko, Togo, Mimelabino, Bastaro, Baroleka. Émission Nabiso, vous comprendre que Nabi qui est les choses sunanda kozonye sous platanda non par rapport à R P to bandir état R dans la carte il y a restaurant Nabiso village Panda il y a des gens déjà au Bayar Rolia batwaza déjà kozala kuna émission penza ekoleka na bosenge les tindi toloba na ndenge tolingakate et na pesi papa pour le fiki pour FBT misalande monter maman ce fiki pour Nathalie et Sika Azali ba bote na yebele pe na boboli fiston boboli na pesi bote depuis le Bumbashi et le boss César Passioti na pesi pembote pe na ba boni fidèle na biso et surtout ba maman fidèle au ba linga émission na biso kati pe na ba na tout ya Jobo déjà ce 24 na rozana ta Jobo ba na tout ya Afrique ici bozelanga na zoya na kati ya Jobo wana pe tokoma ti na Cape Town j'ai chaud tozoya nazanaye je pense c'est ma première fois aller kana kati ya émission na biso peut-être pe na chaîne na biso mais zamba ibozota lika na chaîne zo parce que na ba événement be tozoka zoka et peut-être ay bakate ay leka kana ngona chaîne et toko sola plus ma solo na ye toko sola plus kati na ye na lika ba tout na kaye pe aleka na déjà mais lokola Aiza Congo Liziba TV au TV na Congo ya Nana Amelia oyo toko sola plus ma solo na ye na émission na biso kati oyo batebeba lingrango batala ngo pardon le monde entier. Bonjour Star. Bonjour les Ketchou. Bonne santé. Oui, par la grâce de Dieu. Vous êtes un peu stressé, c'est quoi? Non, non, stressé. Oui, ça va, nous sommes bien. Nous sommes bien, nous sommes pas au battre là. Nous sommes pas au battre là, balibusson surtout yamba, on est émission na biso, ça il un plaisir. Merci. Parce que nous avons un fan na yo, mais c'est plus là depuis kala, depuis ça la musa na yo, ils déjà bien. Et Nana Amelia, oyebi Nzambe. Naïba Nzambe te. Naïba Nzambe parce que je suis l'enfant de Dieu. Ok. Donc mon toi yebi Nzambe donc azam mona Nzambe. Tout comme moi, nazam mona Nzambe donc naïba Nzambe makasi pour na sambela ape Nzamba solo. Voilà, le corps sambela Nzamba solo, émission se manda toujours na sambo si ça dérange pas saute peut déranger te. Tout fond l'émission na biso na prière et c'est ça. Va tout ba rotalo surtout ba abonné na yo pe na ba mama tout ya monde entier. Vraiment. On a sa prière. Merci. Nzambe n'a pas voulu parce que nous permettre et le Kabou et Salama. C'est pour la première fois qu'il y a comme ça l'émission Oyo Nzambe. Natiki et bandeli l'émission Oyo. Katika tiki no suka parce que yo zali alpha p omega. Tika ete yo Nzambe ba ko orienter biso. O nyoso tu eza ya yo te Nzambe za la musika na kombo na Yesu Kristo. Na bondeli bongo na mukuse. Amen. 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 Na bondeli bongo na mukuse. Amen. Amelia, est-ce que tu as la carte? Oui, Natalaka. Et ça, on toso na biso, betelanga masolo, na bato bota surtout ba plus Nana Amelia parce qu'il y a na koye bona comme Nana Amelia, ba biso ba yebi communauté pe ba yebi nzela na yote toso la pinza betla ba kota la biso pe avant to banana message ni opesa na ba fan na yo pe na bato tout ba olanda émission siko. Merci d'abord, merci na Yomoko. Merci. On doit penser qu'au Benganga na émission, c'est pour la première fois. Merci na Bayo Balingaranga, na Bao Balingaranga te, Ngana Lingarabino. Na groupe ça fait fanatique na Ngambote. Mi bali pour émission. Merci na maman Pierrette Nzanga ni maman Pera. Et pourquoi pas maman Elena Lando ba maman na ngamba pesanga conseil ya koyebisanga ndenge nini ya kozala liboso bato ndenge nini ya koloba parce que minoko na biso des fois ebetaka mabako bon nga kombo nanga vrai nom nanga c'est Amelia. Voilà. Donc nom Amelia, poste nom Louté, prénom Nana. Voilà. Prénom est Nana. Tout ce que nous prophète beta na soli Nana. Prénom est au bien Nana aussi Nana non? Nana oui. Nana to beta no masolo. Est-ce que Nana za mwana wa boti na kati ya ndako libala papa na mama? Est-ce que Nana maza boti bana muke na source bisolo penza? Nana aza mwana boti na kati ya libala ya papa na mama na biso. Mama nanga kombone Marie, papa nanga kombone Jacques. Papa nanga botinga na âge mukie tanga bande ko tanga.
Donc papa nanga botinga na âge yazaki na 20 ans. Maman nangai azai pe elenge. Donc na botami disons na botami d'abord une famille chrétienne parce que maman Bazaki marié. Oui, baza marié, les baza ensemble. Je suis l'aîné de la famille. Baleki 4 na sima. Obali moko basenisa tout à part bamsusu basi bakufa. Donc nazamona liboso na sambelaka. À l'époque Nathan nazai moi muke na bando sambela na nazamona protestante. Donc missionné. Nazai Nicodime après na ekokola na lukaki na yemba pe na chorale ya église. Place na bando sambela. Na kokali na pe ko yemba te pour nazana nga mungongo yemba te. Et après na évolué ti katika na libala ya papa nanga na maman nanga. Papa nanga zaki trop méchante. Vraiment méchant. Vraiment trop méchant en olingate. Moni des fois ça soit moi ça zokola ya moko côté na balabala. To commande on a une question. Botamina zaki wapi? Botama wapi? Na Kinshasa. Mama yemo. Nazamona ya limité. Voilà, moi limité. Tu es banane vie. Muki anana. Coco, vous avez famille chrétienne dans l'objet, mais la vie vraiment dedans, c'était comment vie na yona. Parce que mon temps dans un passé na yé, azana coco l'année parce que tout le monde a bon na cola bousso cola bouti banane nana. Ya cola kindeni. Mais nga vraiment le kuta mabe na cola qui bien. Na cola bien parce que na baba serwa à l'époque papa nanga za cuisinière Mindele. OK. Tara ba serwa nana na cola qui toko vraiment na ndenga mabete na cola qui bien parce que la serwa na temps d'abord est dans la crèche. Voilà. Na temps dans la crèche après na ko matana temps à l'école privée. Donc monique ezaki moins rare la serwa na par rapport à eska tozalaki donc na cola na vie mo ya luxe. Si. Après yobika ezalaka ceux qui jeune fait sa colline ata lobibu ayoka na été ata lobibu mais titre que on a retenir papa na alingaki mingi na tanga classe. Voilà. Surtout ça les kamba classe en ça na oblagité prévenez que tout temps na salle théâtre papa saboya na surtout comment tout non sur la nana qui nana tout de bêtises non masolo ya nana masolo na vraiment bon na ebika les passé na ebika nazaki mona ndako serré par mes parents na ndo bimate ko bima pasi papa sondo linga ko tout na tambo na ba mibali pona ya no mo ko mibali ba bebisanga mwana eza no aza mwasi kitoko zo kola pona ndo kola mwanzo to mai ngaza mutabandundu 100%. Donc na vie moko ya caché donc so ina monika papa amsuna musika na kimi parce que azaki trop méchant azaki ba papa oyo ba donako papa ko tayi ba jeune pour so tel papa nanga akalo kwa yo OK akalo jeune mo bu akola raté donc akokola te ke akoma mpaka mtoto miki mo batantoto miki bakola penzati donc sona monika na musika fona kima quartier na passe dans nos vendre na bato bayebi ba otalanga bayebi ke nana na papa na bango ezaki opesi mbwambo aboyi po papa nanga abande kolinga naza na vie moko boyi c'est ça natanga classe un jour na salisa ye mbongo na yeke de perte était minerval mais malheureusement na salaki yango natangaki pe na yelaki o azaki nango posa lokwa diplôme d'état c'est ça na yelaki yango alinga suna qui est plus loin ya kotanga université na kota ki pe université na INPP na PG na Gombe na sala gestion financière et après na sala 2 ans pour na zoa diplôme nanga ya graduat déplace na ko kata classe normalement school nan ko la sala o ya ngamoko bande ko sepelisanga en bref c'est ça via nana ndezo betla soma solo wana oko sepela biso oko la vie modélix papa kolinga o sepela na yo natana pe nana déjà comment il peut être na vie à kolinga ba petit chéri ba petit garçon c'était comment parce que oko ina déjà bien oui c'était comment c'est que au moins vie à mibali tellement qui serré pendant serré que moi obi mesate ko bi mananga za ka classe oui
nauti classe baye kozwanga Fondateur, oui. nazongi na ndako lobi susu kandi mo metant na ko na vie oyo bato nyonso bayebi na âge ya puberté âge ya puberté na komi nango mbala moko na yeko tomber na zemi. OK. Papa na biso ezaki grave donc pour na ye nde na baby c'est maman abiso. C'est ça. Parce qu'il y a des fois mwana soki a bongi aza ya papa mais soki a baby akomi ya maman. Donc maman nanga azaki vraiment na kimia te. Maman nanga kanga biloko nanga tokende. Maman peut aussi azaki derrière mobali na ye. Avane ko maltraiter nga aussi. Donc pour na bango na kende kaka pas mobali. Pour maltraiter ndinga mabete quoi. Côté ko maltraiter robeta te pour moi ça c'est mon robeta été. Même sous balina pour puis melanga biloko pour na zanga ki biloko te. Oui. Voilà. Papa zozela la diplôme d'état. Yo y diplôme d'état et puis nazwa ki zemi na 5e humanité. Oh là là. Na 5e humanité ndina ko bota mwana na ko zo mwana zemi ya mwana ngai liboso. Papa zaki dessus donc pour na yé na décevoir yé. To bando sur la société donc alinga ko tena zananda ko. Il n'est pas mwana yo. Avant na kende tetika ndeza kana okende te na mo ka niveau papa nga linganga makasi. Ndé to bota ma 4. Il y a des fois parents na ba parents ba boti ba na bango balingaka bana nyoso ndenge moko te. C'est ça. Mais nga na lobarango tindi na zabu to linganga makasi papa biso. Donc je suis sa fille chérie. Tant on a sali eloka bongo azaki vraiment déçu à regretter pourquoi bon on a pas si ya okene musala na futé dans la classe nazanga kanini ko lia ko lemela. Pourquoi au sala eloka bongo abisi maman abiso ndi na okende boso na ye na kuta mwana na ndakuti na yo pe na kuta oti tuzali na choité maman zunga na pokwa wana ti na famille mobile donc na kompi kuna loka pe mobile yeba kizaki mne moi wanga les moi na quartier ngana ngana ko beta le passé wana te pour ezaka le passé mon molinga ka elingi mobile na yo tina ko malazimi c'est que na linga ki parce que moi si soki andimi abota na mobile c'est ka linga mobile wana bon ngako ko linga pe même pas eza accident na yeba kité taka mbali boso na kei ba divergenga na zemi mbala moko. Donc les acquités que on a bima non les acquités que on a limité on a toujours été yo ko ngulu to ni bon c'est là ko tungu na kapé les alaka izala te bon ezaka nzela na lekaki ezaka nzela bon après ba otiko na famille mobali ba otika na famille mobali na vanda hikuna. La réalité c'était comment? C'était vraiment dur. OK. C'était vraiment du taka ko zemi ya liboso na yebite sala ndenge nini mais bayamba kinga quand même. Voilà. Bayamba kinga parce que maman Bukilu nanga azaki maman ayebi ke au mona batu. Mais malgré mobala nyokolenga mwandambo. Par quoi? Zayi so logoté na misu na ye. Non. On a mobali yalingaki na longola zemi. OK. Et puis nazo ba série wana nga nazo ki zemi. Ba série wana ezaki soko longola zemi okufi. Non, il va série en gros. Les années, les importateurs là-bas, comment? Les équipes, non, Twitter. Non, bah c'est Afdel à Kotakana. Bah non, 7. Le moins d'ingwana. Donc, malgré ça, maman a eu sangazaka na vie de prière. On a beau un miracle. Na boté la miracle malgré souffrance mon ça zemi to lobana te nga papa nanga to lobana to solola mukolo ayaka ko bimisanga na hôpital nta bimisanga na hôpital c'est mon père yebi mta sailanga wali mina zaki na mama na ndako ayibisinga bi a une seule condition ozonga ka classe malgré ça ayina pour ça na tanga. Mais c'est une peur pour moi. Je l'aime beaucoup, mon papa. Voilà, c'est bien. Mais ceux qui nous ont pambolinga, na mon cœur déjà qu'on a zoaka, aliaka. Mais soit pambolinga sous de plus, papa n'a pas heureux. Ça. Je l'aime beaucoup, plus que ma mère. Malgré maman n'a pas botanga, ya bombinga sans alibois. Mais na bolingo, c'est mon papa. Voilà, merci de remercier à Nana et ça l'a vraiment bien.
après azongeli na classe nazongi classe nazongi na bandeli 5e pour na 4e na 5e na yo mata 6e pour nazapi moi mayele bote moi moi c'est tombali na bote moi c'est une grande fille c'est gaza fille fidèle comme on dit papa na bino donc papa la montaka jo mobala botsanga mwana ayaka kozwa mwana pour mwana kindi pour mona zati pour mona kindi papa sa boya lingate mais ce côté même mwana ye moko parce qu'on a acha pas kola déjà na acha comme na posa aza papa na ye c'est ça malgré na boya na kanga mwana na sala tout mais mwana muto aka mwana muto c'est ça nde ayaka okena aza squad quelque part na mbokinte tena kinte ok et toi na mobile na relation continue qui se te katana ki na kanga kanda muto bien na ke longwa zemi na sote kutu ba série o na zoka zemi elo ebangisanga parce que sœur na biso na quartier akina olongola zemi ngo ba longola bien te ba tonga na singa cordonnier donc ça tout ça ka pembe na bango sko akufako sko somo wana esalanga wana nga jina za zemi ngabi suna kilonga zemi kufa te no ki susu nga moko tela bisu no fimo ke no longa zemi le bendo yila nga na matoyi ngabi na bota ya mona garda zemi lo mwana nga sala nga fierté donc so tali mwana nga donc aleki na nga mo mama na combien d'enfants moko kaka ah bon oui ok félicitations na mwana moi aussi depuis c'est mbote diskazali na père na quoi puisque avant une minute ça allait bien te ya papa na été papa na ça na Angola ye papa ka na famille papa bazana bana yolo mais ye aza pas grand forme na ye pona kutaka pe mobali na mwana moko ok peut-être jeune mwana c'est mobali azalaki vraiment mukolo pa na yo oui azali mo mukolo ngaza na mwa mukiti mama mobali ngo asserango ukabila nga ba $100 tala mbongo penza c'est ça mbongo moi ozwi mbongo boye okende ngona école ezosila te siko eloko eko remarquer na ndako ke nazwi mobali zaki mbongo changement donc mbongo akabelo 100 lobisa donc nakoka ko supporter moté ndé maman eko comprendre mon nom likambo ezali voilà mon nom likambo ezali na c'est beau comprendre l'histoire de beta plus il y a Nana au milieu c'est ça va tout et c'est quoi à part Kobota pas difficulté ni okutana kinango peut-être même si on a famille na avant okutana dans le monde artistique oh ya yono ya Nana à part vous avez qui n'a bien pas qui zemi moi du bako na beta qui quoi peut-être ba douleur ni ezala qui na batawana tambo kokola c'était quoi tenga za ki fimo heureuse c'est ça na ba papa le kinanga na ba tata mosinanga na maman nanga na papa nanga donc ali nanga heureuse lo kama be ezala active douleur ezaka ka lo kama be o ezaka mauvais souvenir nanga donc na zwa ki zemi pendant zemi nanga nde ezaki mo ba mauvais souvenir ya mabe ya bien te oui dérangeant c'est ça yango to koma kotana biso za ka choc to ko bango na suka voilà to ko sura toujours nayo et après on continue classe le diplôme nayo et what que est-ce que ma solo ya Nana oyo présenter biso plus et passer nayo et ça bien sûr banana comme dans le monde artistique ndenge lelo yo c'était dur papa bien zoli maintenant tout tanga me gozo azimo yesu na mamba théâtre et ça qui ndenge ni mais non my pardon non rapidement mais c'est que c'est bon voilà bon dans le monde de théâtre en fait na banota théâtre à la TV ba série ya ba mama Pembele ba mama Bomengo na bano sepela na théâtre mais ko sala ezaki posa na ngate c'est ça ezaki posa na ngate na za l'exposer bon la TV mais et qui quoi arrivé ezaka na tonton moko asala pe théâtre Ali Bavukayo en États-Unis papa Ali na pesio mbote parce que ce qui était mais les longs na koma boité c'est ça nazaka reconnaissant na bateau basala ngalaza c'est ça papa Ali abande koleka na veni na biso mingi so aleki mo apesinga mbote aleki apesinga mbote des jours mususu boye aleka kité ayaki depananga donc aye abisinga lobi Nana wana no ameli zana ko mboka ezana na ameli demi bote Nana est-ce que na groupe na biso évangéliste pour na banda théâtre kuna
au sala théâtre ngabi na okana nga soni na kokatila bano seka na ngai habite ngamoko na ko encadrer yo voilà parce que na bano bota pe évangéliste est-ce que na c'est pe na ko po ezaki na kibonzambe c'est ça ezaki vraiment na kibonzambe na ko betela maman biso du songa maman na ke sana na théâtre na groupe na pe komeka kutu ko betela solo pa tata na oti po ekolekate ngabi na sana na théâtre bi moi mobalo ayaka awa nde mutaninga mema yo na théâtre ngabi eleki mo mikolo papa ali ayi lisusu tanga ye abisinga mila tokindi ngai pas de problème ainsi maman naki on bombe di papa yebi na été maman da yebi mon baba moi ça na secret na maman na ye mais maman biso ça to le bien secret et les papa biso au fond yes ça na te au fond yo et ça la question na ki papa bisondo ke msala tango 15h azongi tanga ye mutali bo soit tout na ndako ezanga nana zawapi maman abeti monoko eleki nango tanto qu'est-ce qu'on a groupe évangéliste papa ali a présenté nga papa Devos papa Gabi Kiwaka apesinga condition papa ali abi komeka kulinga mobali kuna te molo kalobala ngelo ali boso na yebi yango wana tant pe na komi kuna nakuta ba maman Marie-Hélène nakuta ba Igets nakuta penda équipe mobimba évangéliste parce que bazwa biso tant bazwi ekomi lokwa biso groupe B bango baza un groupe oya kana yoka génération wana bana évangéliste l'évangéliste oya kana ba yebani ko ba sala pe te ngandi na tikala na sala kombo okay bango nyonso moi si papa Godé Mabata Kati toya kana bango misusu toya kana bango baba bala na bango tikala na théâtre mais nga na continuer parce que eko comme le destin nanga okay tant na komi kuna ba yambaki nga bien mais moni groupe kaka soki mage ba babino bien ezanga ta na mutu moko te oyo akosa bini ba bengaka ekozanga te Nicole okay Nicole zai Nicole asala biso boui mais na kibonzambe elekaki nango na bandi ko répéter papa Maindu paix à son âme yene mtana ksanga théâtre il est vraiment à la charge de l'action théâtre et après na yoka balobi to tourner film à poto aux années non les capines à TVT évangéliste na oumela c'est ça tika pardon dans la bande de touche pendant 6 ans pour les caractères dans les caractères on vient de répétition na répétition na kodisa kamara monsieur puis tanga na vendre na kauka donc répétition ti na kasavu côté à ba côté lisala kuna même si vous avez transport OK makolo oh là là na souffrant na théâtre mais na nenga mabete pour na zina pour ça musala c'est ça après na bandit isali ki ya ki non kuna l'équité ba moko film à poto na tout ni film à poto onde nini o teza ba film musu ile kana Congo musu pe de kakana poto donc c'est la première fois film na na sala na simba pe mbongo ebele za film on a salaka titre na malédiction plus ouais non les gars na TVT na leki na pe na TVT mais film on leki na poto nde yaki ko leka ana Congo tant que leki na Congo ba moni pe na comment ko jouer bien nde na yo leka sur na deuxième film mais ya poto te ya awa après tant film leki na poto on a zanzo to miki na za monene beauté après ba passer pe na ngape la relation pe bandaki wana nde après quand les alaka bisika batu bavandi moi ko benda nezanga raté moi lomo ba na sala rangoti présence silika makasi na ba télé présence silika la ranga nini Gabi Kiwaka asilika la ranga nini esalike na ke pesa rapport pa muto me makinga na singa bi présent on comprendre mo sanga ndeti banko alors linga yo to zaki ngana yebi président Gabi na ebite président Gabi Kiwaka la pesi ombote président no samoura ato sali boy de simbaka ate na ke pesa rapport mutabe mengai abisinga bi promet nga mono ya na répétition papa ali a na répétition une présent bi non faut pas suspendre nga ngaye na yebe lo na salati na landa président Gabi Kiwaka na Grand Hôtel pour na singa ka pardon expliquer nga président na salinine
président singa bon oya na répétition to solo olina ki na pas sur ça la répétition na ki na salon papa divorce na ki funda yekuna lokola déjà na ki no funda kuna donc esimba isute président na longwa ba salinga pe lettre suspension na ko longwa nga na fandi na ndako na bia on ça sous être na erotika nga maman siko tellement mona na kindara rep mais non que sous repté nin expliquer pas déjà président une esprit à papa papa pas yebete kana sala théâtre à mon arrêté elote papa yebate vous va retomber ça ngende na ba venir te omoni que na bina 6 ans na leka na TVT donc retomber ça quitté OK le temps siko na komi ko leka ngana ye ulongwa na siko OK on a longwa na siko ko nde siko tant bat ba ko là papa azui rapport libanda jusqu'au tout le monde a Jacques na quartier bato musu bakenda poto tout le monde a Jacques na TV comment ça le théâtre papa yo kiti quand les à la réunion famille maman vandi les ba jour on tanga uta musala na kanda comment ça sika mabe comment ça sika mabe donc on baza ba yonki ya kauka aye Marie benga mwana mwasi vandi na balek na mobali musu bazalati papa leki nanga koti tante nanga pa koti avant si sourire ba moté mezo beta na sali nini nzambi na ngai boto na mwana bino na vie na elingini pona bien que papa tena bien que yaya ngabi yaya tutete azamuta kanda wana tukuna zo banka bo mwana kanga mno kongolo banini depuis quand il commence à théâtre biloka pamba la fille pamba donc à minimiser théâtre pour na hier non théâtre zulu ko pamba mais de là comment on lembo théâtre après na expliqué na sengi pardon na bisi na longwe le temps zo bangana tika nga sina longwe nanga les kana ngopé malka expliqué maman biso ndi maman bomba telle fille telle mère le manding wana kaka après ko les kana on a vanda nanga pe est-ce que non ça ni et le ko sala pe ezati siko yo na yeba jour moko na komena posa na sala musala si eti na la société on nous ça ba demande parce pas comment edenga na ba demande ba CV qu'est-ce que mon sala entreprise mo ka na bureau azoko mablo bon et ça liké papa so edenga na ba demande les questions on a le besoin maman na kutala nango yango sala pe le longa na sala groupe na nganga moko partout na no ke luka musala na bano kutanga ne lo moko quoi bolingo ba groupe no tambola pe te groupe non te musala na ba société OK oui ba magasin na ba loteka blo mabongo balinga kaka sko mama na biso ton la banema mo comme ça là avec ça conseil moko albi Amélia na vie na yo pour mobali a respecter yo faut yo mo se respecter ndozo ke luka musala na okutana musala to patron mo kalingi yo ye ko mekate po soki olingi yeba ke na sima na ope mususu aza olinga to obayaki pe liboso bakoli olinga bango c'est ça aomona ka nzoto na yo après ça nini atiki yo eloko na sena na mtunanga e osala ke partout na luka musala ville wana nyoso na tambola e osala ke na kuteni kanelo moko na eko baye ngabi bona fana la kwa simbi na ngote na vanda mama ni nga expliquer mama mo molobai nanga ya ona kutena et ça dit que cousine nanga ana lemba place na yo bana suma ba théâtre cousine nanga ana lemba na pesi mbota na Paris te na bana ko kendi na kenda kana zonga na kenda Blandine Calabas azana Paris Olivier Calabas famille Calabas na pesi bino mbote to na okende kuna na okende bazasi ko venir moko na mbuta masebi to bakanga mama pam nakama na lemba to na okende kuna kuzina ngabi kotana na groupe ya mbuta masebi ngabi papa na lata ba roba blé wana ngali na ngakuna ti habité sona ebise ko zande ko nanga akotsa na baduchi to na ye cousine nga présenté nga pa mutamasebi na duche kapanga baboyenga te banzimenga siko ngai siko na kumisa nzambe na carrière nanga abima na président mokoti
carrière nanga na bima na président mokuti président oh ya ba groupe oh lo ba ki bima na Amelia te azati mais ba comédie te toke non ba comédien te na bino ba président parce que toyokaka ba président ya groupe yo po yoka ke avant mon nom joue rôle faux Aleka. C'est pas non mais c'est pas ta rôle. C'est un bon papa hein. Sinon on a pas robe ni wana bon. On a télé douche comme ça tu vois. Pendo. Non, tu es la famille. Tu es vraiment famille. Os blanc. On a pas yo kati. Ah bah c'est on non douche kapanga za malikolo. Et puis non je vais mingi na ka mo sa mobile. C'est ça. Ero commis. Tant on a commis président CP Nanga a tuninga les passé na sala théâtre wa pikande zalaka asinga bon na ya lobby na Saint-Augustin place ba no répéter na lemba c'est ça na paroisse na bisole ke tout na ya nakuta équipe mobimba ndeti banani bana Congo nakuta président d'abord yemoko nakuta Duchi Kapanga nakuta Lisungi nakuta Puissance nakuta Lori nakuta bato ebele bango nyonso longa fete nakuta ba ce que tu as bavandi tu vas le bien na matana scène na la sabon de quoi moi je suis capable faut zalati ngabi awa so na fouté et simbati na la si bon que na wuta na go évangéliste na zo musala kuna ton na mati na la si bon pendegi na ibi musala ba betelinga maboko c'est ça lobi na omba mon tournage wa to ki tourner na rigini museka na ya pena tuna pena duchi so ça là que tellement na yebi que na koti groupe na nzela cuisine nga ba benga ngakaka na kuma na okima ba répétition tournage na ye présent pa linganga makasi na linga présent na makasi po ye mutupe asalinga na za na Congo c'est ça lule du quartier na sepelaka na yemi po ye asalinga na za na poto on a baki na za reconnaissant na bateau yo basalanga na zala c'est ça et ça li que na komo jouer puis na groupe mbuta masebe malgré nazo kima na ibaka mkolo moko Duchi avandisanga na lemba abisinga Amelia moni groupe totonganaka c'est ça baninga na basi bazo se plaindre que yo ya ka répétition te mais vous allez la tournage ba benga yo Amelia tournage lobby non soko lingi umela na baninga ya ka répétition apesanga conseil wana Nego sala ke na kwa po ya ernyo sotuti évolue na volé na pambuta masebe na évolue ki penza na vanda ti lelo malgré na sala coupe na ngana zalaka prévaner ceux qui président za posa nanga na sala prison parce que c'est mon papa faut na respecter ceux qui n'a ko comment na likanisi ya sala groupe parce que na condamna pe président nanga président za na mo ba négligence mo boy naso bon li sa télé président za na ba négligence mo boy yesu ka zune cop mo mo négligé na ko toyo on ko ba se romper na ko bota pe mo na ngami bali malgré akufa voilà na ko ta mo na mbali na ko zonga groupe président na comment est-ce qu'on a posé musala na ko tikala nga pa président na fandi Suzy Bantu ma copine de moi ayebisinga Amelia tout ça la groupe na bisi mon mina ko kate na gérer bat habiter ngamo bana na pinanzonzi Suzy ya Suzy non mais on ya Suzy Bantu bani kala azaka mwasi ya Popi alisala parce que alisala Jojo na ibani to ibani mo kala to joine ba film belé ba série CD alisala ba alisala tango yoke una na ndoke kuna mingi déjà kwa nda kuna biso bazaki ndako moko za soni sangie donc en fait na ibaki kuna après aller yene siko apesenga likani c'est ça Amelia to sala groupe na bisi na ko sa groupe ti força qui nga meto sala été tout ça l'a été après l'équipe moi mikolo l'ékinanga moi c'est troisième na biso aibisinga ya nana sala groupe aibisinga ngo par rapport à quoi na comment est-ce qu'on a pour ça na mona tellement masebe négligence na ki ndoluka groupe mususu na kota so na comment raisonner groupe nini na kota atali nazonga na simba pona kena pe ba semo simba par exemple c'est balandanga zungsanga na bina ki pa Marie-Hélène
aza mwasi esimba nango na mo réseau jusqu'au bagou soki groupe président na yo to ko mosanga na ajonga na kama mwana te leki na ngamosa bien na wana capacité usapi mayele sala na groupe na yo ngapia bon na ko benga moi batu ka ndezala to bengi batu des places na ko démarrer na ko sala groupe nanga na komba Rayobot mais avant na sala groupe nanga na senga permission et pas président nanga parce que c'est mon papa ce qui na bimi na sala loko ya yebité nos abénité c'est ça na bengi président na dinga sala groupe président c'est qui abi ameli okoka na président okoka atunenga ba condition moko boye on est aquí entre nous asinga bon OK ça va nzambe apambola yo et le président na ngambuta masebi aloba na nga yango wana tanga ebisinga bon dépasse na ko sala groupe ti lelo na zo évoluer na groupe na nga 10 ans déjà félicitations il na ko mo peut tambola kito ko mo bezo à part groupe nous ko assister zaki quoi assister neti ko que on a répétition non peut ya comme se peut funga misika boko chape mutu mo po to mo benga kayo segoneye et gros mo zalaki quelconque na éviter voilà tout que ce qu'on a carrière il y a Amélia Siko to beta sko masolo on a essayé bayo qui vraiment parcours na yo et c'est possible ba tout ngala limso ça plus masolo sans polémique kilo roté ba ngaba ba masolo les les kabwe et ça va bien ça va vraiment kitoko siko tango comment rapa masel parce qu'on est de volia qui carrière carrière ami za qui n'est pas ami na yo proche tout le monde on est vous avez kozala na penza na kati ya groupe akena na epoto J3 akena na epoto kala OK J3 bon ero yo kota skona monde Amélia Piri za kinani pour tout le monde ram tout le to yebaki si Lazarana peshanga va kozala bon quelque sorte cheka bon exemple bon Amélia bo voler kina nani de to mo andi chena Batista ba ko tambola bongo yo Amine za vraiment nani bon le kuta mabe nazali na camarade ti ezali kaka na ye nzonzingi po mutu akotisanga na nzonzingi ezali lule ntango ayebengi nga na ojouer na ye na jouer meke okangama mpenza ke ndenge olobi omoni intel boye bon pas pire même surtout mona lelo mona Gabriel na ebakata bakotambola bakozala siko Amélia peut-être ezalaki na nani oyo bazali kozala nena bon ya botala na pe bozo kenda na pe bozo mona na pe moi staff te ngai vraiment na nzonzingi te mais nazaki pire Suzy Bantu ye penza nazala na ndozala na ye moi trop mais ki camarade moko bo nazala na ye te nazaki na ye te po ngai lukuta mabe ti na kimukolo nde nazaboye ba camarade loyenga ba camarade nazala na ngote nga linga na mingi ndako loba ba camarade to kolina bango Nadine Bamou mwasi ya papa joli le soir honorable en Allemagne peut-être yé to kolina bango mais kozala penda pire na musala na salaka te azala kiti azati pour peut-être fini vous avez traîné à part qui pire te mais moi appelle bozo mona na rata na monde théâtre na monité azaki te te bono kutana kana musala na musala kaka to sali musala esili mutu na mutaka bwana naye mais kozala penza na monité na ebité arriva pe na kati ya monde théâtre ba benga ba fibele boza ba lesbienne ba PD pe bazana kati ça ezape na yo kaka yo pe déjà arrivé là yo to film pe théâtre aelo ba wana. Bon, en fait, peut-être mal interprété. Ouais. On a ça la film et moi on a joué lesbienne. La groupe nanga. La joué pe na maman Chako. Et ça là qui ndeko nanga maman Kalunga ba emba na émission moko ba tunie ka question que à part na ndé ba pesa biso ba rôle nini oyo koki ko salate. Aïbaki qui est rôle lesbienne en salangoté. Les journalistes a tourné abi pourquoi au salangoté habité wana botike la ba Amélia.
na sens ni maman pas na loba alobango po na joie lesbienne kitoko. OK mais na sens mabete non yango abi batu ba interprétant moi msusu bien ti nanga ndeko nanga rigueur te po ya lobaki ba rôle wana botikela ngo ba melia po ezaki ba série na no jeu film wana nga le quelque chose vraiment na vie nanga tina okufa na koza lesbienne te c'est ça so talinga bien elongi omona ke naza fille moko nalinga bolingo nalinga mobali mais moi c'est d'abord le chrétien et ça d'abord un péché moko impardonnable pa nzambe moi tango ozosala likambo ebi ke likambo na osala les mabe osali yango nzambe punir yo mais nayebi ke bato balobaka na bango mais bible lobi baloba mabe mpona yo me bakutana ngo te obi tolinga bolingo et arrivé là pe olinga mutu moko na monde osali pe bolingo bo vivre pe bo passer pe bato baninga pe bayebi bato bayebi arrivé là pe Amélia. Bon, les allées passer. Non, c'est pas grave, tu reviens à biso. Non, les allées on les passer. Moi ni mon tout surtout. Na c'est na moi yo. Parce qu'elle a toujours na vie privée na. Alors ba vie privée na biso to ngako ko italien na télévision ti. Donc et bon ça on peut vie privée na nga et c'est le cas na ngo. Mais zapi okuta na ngo na kata monde théâtre, bali moi linga yo. Les allées passer. Te toko sur les akati. Les passer mais toko sur na biso na ngo problème. Les allées passer. Pour les passer, est-ce qu'Amélia peut Ozara peut-être na garçon moi à théâtre beaucoup bimane pe bozo pe ba mes attentes ba ninga no belé pe à théâtre pour na garçon na éviter l'intimité. Bon malgré coupa malgré les sauté bisanga relation ni Ozara te to sola na biso to sola et bisanga relation ni Ozara ngona Diana Makila. C'est une soeur pour moi et puis Aza collègue Nangai. Relation ma bête. Na bandie les sous. Amélia, yebisangai relation nini bozala kango yo na Diana Makila moni pe malaki. Yango na répondre yo Diana na yebaki na théâtre na joie na yepé. Na zena relation ma bena été. Na zaki pe ennemi na été. Na invité ceux qui oyoka makamususu mais on a na yebi na sana relation avec na été ça sera bien na. Avant Diana kufa est-ce que nana Amélia vous aurez été un komona na vous avez ko solola na Diana si nakutana na ye basiré ngo na na kermesse na derrière maison communale à Kalam. To kangama baston na grande sœur na Zidani abando poya to bando solo la nazaki nemi na été bando solo na ye kutu avant kufa nazaki na posa kuna benga epe a jouer na film na ngai ta déjà sona kuna posa na ko benga muta yo jouer pa nanga c'est que c'est lo ba miomi c'est lo ba li solo quand na tena statue que na oyamba yo après bisingai est-ce que vous singa na ba pardon avant Diana kufa parce qu'il y avait bobunda trop bodiscuta trop peut-être pour un garçon moko quelconque babitumbele kana balemba terminus na balemba super na balé tournage est-ce que tout ça c'est important tanga bakoma batuté pour on doit comment la vie privée naé parce que les lots mara bebini na yambi bato hein. Je pense dans cette vidéo na ma tanga désolé tous ceux qui ont pensé moi ti robe zolé la tobi na ozojo wana mais parce que singa leti les lani bazotika bazako kana Diana est-ce que vous singa ka papa dans le niveau Diana Koufi le même jour zaka lundi si je me trompe pas dans tes répétitions na la linanga après na yoko ta téléphone na groupe na biso ya mariage ya Aminata na moni ba résine ta atchakango Diana Koufi na telemi na bengi ba résie moko abiwi ya Koufi to kuta na morgue ya Saint-Joseph na bongami na yeko zo transport na kei na komi na première na bengi ba résie zo ya mbate na yeko benga Fanny Katale abisinga maman to kuta na ngaba epa na bango
na yo comme pas na bango soki nazali na problème na ye moteke na ngana ya na ngati. Mais ça arrive, vous avez bien vous savez hypocrisie, on a tout autant augmenté parce que la mission déjà tout ça avant les attentes déjà et bien aller là est-ce que ngana tuni kaka. Te tant on le pardon. Na osenga pardon te po nazali na problème na yete. Mais na ko le belo moko. Diana c'est une fille donc c'est une maman. Azana na problème na batuti. Azara pour nga Diana moi malamu ko so na elelo lobiye moko. Aluki a sengi pardon. Mais que ngai toza na ba problème pa yo senga nga pardon to senga na ba pardon et tika loza la te po déjà to solo la ka. C'est ça. Parce bongi ça na bino. Te to bongi ça été pour toza na problème ti. Parce que bo discuter na super pour na ni. Ezaka ni. Oui oui, il y a des fois batu balingaka koloba. Balingala monka koloba ata moni na été. C'est bango za na réputation te na matanga penza. Bat baloba. Ya solo nga yibitenga yaki na leli nanga. Bat babi ndeti ba chaka. Ya solo c'est bon. Oui, na ebisho. No ti on avait fona lokona. Ah bon? Nenga yebi on le ga garçon pas de l'équipe. Oh, tu m'attends d'ailleurs. Oh tu moi. Ami la leli makasi. Camarade nanga, zoko bozaki na bino le loko moko. Eloko ni on to boye ngana Diana. Parce que bitumba super ananas c'est un pardon. Non, bunda la super. Nga bunda te. C'est na super. Nga na za mosi moko. Oko ba no finga nga lelo ti lobi mo no finga ngai na répondre oti. Silence nanga ka rande et ça le passe. Mais ki ba mo nanga na super na swana. Na éviter même si vous avez photocopie nanga. Mais qui nga mo boye je ne sais pas. Na reconnaître oti. Oui, comme le matoi que bansu ba ko tonga na matanga na. Te on apprendre nga aussi qu'on a platon de la vandia. Comme si na apprendre yo. Nga na yebiso siko. Na yo moko. Le moninga kufi ata po na yo yete. Baninga mso boza na ba problème lelo o baninga ba kufa lelo bokomi. Et comment tout ça bino tant to kufi a point yo kana kite. Boskina ba charge moko boy. Étant que humain, étant que actrice pe moninga na kena na déjà. Est-ce que Bella qui au talaka et en hôpital? Bon, tant que Diana, natala on émission ya Gabi, asa malade, mais batu batikala au monité. Non lo parce que copine na mo pe Nicole Luma na za Londres, azaki azaki pe malade Diana. Abisinga Melia, to ze so ba pesi chambre to ko talai. Mais ayako bimana ko, matanga bimina ko, mo esali ke ba pesi chambre ba fatu kayembe bakende kutala ye mais ba bele na groupe to ko disait oui na sala ki yango ata mingi te ya mukie wana esungaki ndeko nanga mwasi il fallait ce que to luka programme to ke tebi ka bata poto so baya bazana na ba charge ale ka basala parce qu'on a osé la ye asisa maram na ye poto ke lutala ye de les temps to zela ya ba mutu suki azana mbala moko fo luko mona mutu wana ke bozela ka bozela c'est pas bon. Parce qu'on a tant on a na salle qui programme na kita la ye na yo yoka kufa ki on a lelaki. Ya on lelaki, si on a bateau ba tritaki yo, pe ba sala ki songi na matanga. Ta azule ya makasi batikala ko yoka na te, ba bima mobali moko ba swana trop. Okoro ba bato na ni parce que la message moko ke capital oyo bato be ba loba na komo na yo pete yo ye bato beto yoka na yo pe nozo kipangote, mais ce que ça ba ninga no ba comédien ni bazo ko ba baki ebele bolela wana otika ko linga Diana te. Malgré les kinango, ils ont choquant, ils ont passé, mais parce que tu as vu des minutes, il y a un azol et la nuit, babundat, bawela mobalit, pour le bani message ni okolo ba, on a ba triste nyoso, on va ma bena combo na yona likambwana. Bon, na ko répondre à deux réponses. Au moni eza na battu belé bavandi le bota l'émission. Ba responsable tout ça pe moi na pas vandi bazota la maman na ye nga linga ba respecter nga pour nga mona respectera battu c'est ça au moins ma mbeleki awa eza yum to apprendre nga na ye ba ete nga na ye kana leli nanga nzoka ndina sima kolela bazolo monde na biso théâtre eza musala to sala keza na mabete za bien mais bateau to sala musala na bango pour so talibie bat bando ko to même suzaka bateau to sala musala na bango kaka mais nga na okamwa
nga na ye matanga nazolela ndeko akufi yo ozotya monoko boye un jour mpe ye mpe okufa est ce que yo moko mpe oza na relation ya bien na baninga parce que na monde ya théâtre kimotema mabe eza lokwa ndire eza lokwa option na monde ya théâtre tolingana te tolingani te nga nalelaki na nga nayebi ke nde nazolela boye nazali na bolingo ya Diana nazalaka na problème na ye te aleki Ameli aboni oza bien Ameli yo monene ozolandanga na tolo eleki nango ya omoni nazoki makolo na nga na pusi na ye na vers famille na ye na ye kolela parce que babi tolela na baoyo bazolela mais soki eza bango baza na comportement wana na nsima kotongaka baninga bozwa nini et puis liwa Diana eteyanga liwa Diana eteyanga na vie na nga soki naza na bato oyo nasolaka na bango te fo naluka na bongisa parce que toyebi te totambolaka na liwa tolalaka nango olali boye ntongo etani olamuki te siko so ozali na problème na moto omoni ke ce n'est pas bon baoyo bazali na problème na Diana batikali na baculpabilité so comprendre c'est pas baconseil nga na kopesa te na victime te na jamais nazala victime conscience nange eyebi ke nazala na problème na Diana te baoyo basalaka bongo na monde na tongaka baninga tokenda suka toyeba nini tosala nini oyo tokosala te nga Amelia nde navandi bo soki oke otonga nga na ndenge ya mabe nayaka olia na ndako na yo te futelaka nga ndako te otyelaka nga ta carburant oyo te eloko oyo tosalaka na vi na nga ya implis oyo basela nga ovandako bandako tongaka ye après ntango otonga Amelia yango après ozwani donc nga mpenza monde ya théâtre leketu eza mosala nasalaka ya omoni nga eza orgueil te nalinga nazala na kwa na nga na ndenge ya mabe te soki mosala eza na oya na saki na nga mosala esili nazongi ndako bafeti nazalaka na nga te me na matanga na oya na evite yango mpo ya nini Amelia alobaki boye Amelia azongisaki bo kombo na nga eke na ndenge ya mabe epuis des fois ezalaka na kosala émission nasala émission bato bafingi nga na bacommentaire estresaka nga nalingaka bato bakumisaka naza moto nakosala erreur mais so nasala erreur yango naluka nabongisa na passe mpe message oyo na chaîne moko nasalaki te koposa te c'est-à-dire ezalaki mon dos, mon corps, ma jambe, mon bras ya nana Amelia série moko mpe nasalaka émission Amelia benganga opeta petaka ye alakisa nini mais elle t'a beaucoup aidé bon c'est le passé vas-y c'était quoi et comment on se connaît moto nyonso na vie azalaka na lipase na ye nga na vie na nga naosala makambo na nga ye mpe aza na vie na ye bobo manoka aza na vie na ye aosala makambo na ye donc nayebi vie na ye te ye mpe ayebi vie na nga te donc le passé ne revient plus ce qui est passé c'est déjà passé mais kobongisa déjà nga chrétienne nanga mwana nzambe nazala na binemi te bokoma na rage pourquoi ya bobo ngai omona se émission aloba te asala mokolo nini nayebi te asalaka bémission na ye nga bandaka yo ndo ozala mare apalin eketio biske bato baotala biso tosola na biso kaka bato baotala biso ebele molingaka ye mingi c'est le passé oh jojo eza le passé nalinga obeta le passé te parce que c'est le cas sala pe bien coupe na bino yo kafiezi yo blanche bebi ki yoza songi moko c'est le passé la question mpe naza na réponse opesa te bon c'est le passé nayebi ke bocomprendre 10 ans déjà de carrière ya groupe na yo félicitations déjà benda caméra na biso yebisa biso eza na choc nini oyo eshoka nana Amelia banda carrière ntina vie na yo oyo lelo azali choc oyo bazovanda etangisa bamai ya miso elobisa yo mamo ebele eza choc choc eza na deux sens parce que na deux vie na vivaka vie artistique na vie na vie artistique
Vous avez un choquant malgré le ça, malgré les cas, malgré vos sangs dans famille. Les années. Dans la carrière, nanga. Oh, tombe la musapi qui a le bi à un problème nanga à cause. C'est que yende à un problème nanga à un problème. On est choquant. On est choquant azate. La carrière nanga mutu vraiment choquant azate. Azate. Bon, on a vie normale. Bon, la vie privée nanga na to yebisa yo. Il y a des fois tozara na posa to kokisa ba posa na biso. C'est ça. Balobi l'homme propose, Dieu dispose. Na bandolo bana vie nanga. Na bota mwana libanda te. C'est ça, na bota mwana na bana nanga. Mobali moko. C'est ça. Nanda kwa libala. Mais à ma grande surprise, ndenge nga na proposa ki ezane nzamba disposer te na yo bota mwana nanga liboso en dehors de mariage. Et puis na lobaki soki na bali na koti na ndako mobali nde na bota bana nanga nyonso tu na mobali moko. Mais eloko esala nga ka pasi bon eza vraiment pas cité. Eza pasi te pour déjà nzamba pesinga mwana po ebele ba oluka pe bana nzamba pesi bango bana te. Mais nga nzamba salinga grâce apesinga jeune fille nanga Yeida Ameli. Mwana nga mwasi asala fierté nanga. Mais na lingaki na bota ye na kata ndako mobala na mobali moko. Donc les choc mais au fur et à mesure tozola muka ezosila. On a koloba. Merci Nana Amelia, émission dans sans polémique, tu as eu plus sur les sauts. Tu as eu la polémique, côté la polémique na carte. Oh, Zobanga na yo, bobo déjà ça la vie na yo. Oh bon carrément, maman bobo, oh non, même pas. Même pas. Non, franchement, c'est pas vous avez ma meilleure amie vraiment. Bon, dans les cas, bah maman mon très bien. Parce que nous avons un groupe où les étoiles inae. Mutana kiangote kini yango Eh na bossa na ki. Autant linga pété parce que émission est yo. Ba question est yo ba réponse est là. Na ko précipité té. Donc on a tout notre parcours, on a tout notre on a rappelé na tout na ki yo. Na me peut-être boy ne kaza. Non, dans les cas dans les étoiles. Oui oui. Ozaki actrice. Mais yo ebenga ngo ba 15 étoiles yo muto fonda ka les étoiles. Leader azala moko. Vous comprenez ce que c'est. Leader azala moko. Tango idée na ye et ya ki passa les loko wana. Ngai vraiment le kuta mabe na idée qui na cheki vraiment poids. Il faut avoir une relation normale. Mais le couple ça qui est yo. Te couple ça qui est na ko boya ngoti. OK. Na ko boya ngoti. Et on a bi leader azaka moko. Mais c'est nous pesa na bo manoka. Oh non. Que tu pardonnes, non. Tout ça va te la biso. Même si moi, ce n'est pas vendu, bah, la boue. Alors, c'est pas la question, surtout dans la tête. Ok. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV. Merci na Bobo Manoka. Merci na Nana Amelia. Merci na tout le émission na biso ba vérité et Kati Obotalango et les kara na Kati ya Congo Liziba TV. Nabi que salut biso bien. Et ça c'est vraiment qui tourne ya koyoka yo ya ko solana yo les sources vraiment on a plaisir vraiment au moins émission de nuit toujours. D'abord émission qui n'a pas meilleure condition. Merci. Très bien posé. Ma copine de moi bijou lunga bisinga bien Amelia ke bana lekechu. Mais malgré bana ke bana moni peka osali yango kaka. De ma question piège, mais émission qui n'a bien accepté. D'abord, merci à toi aussi, derrière caméra. Jonathan Dario. Jonathan Dario, on apprécie vraiment, merci. Vous avez dédicace sur votre numéro de téléphone de Bobo Bengayope, ma projet, on vous aider. Numéro de téléphone, c'est plus 243 99 90 94 268. Plus 243 99 90 94 268. Merci na batuni surtout batali biso na émission ceux qui vraiment na lobi mabe na déraillé vraiment bolimbisanga na saka ndeko na bino leki na bino na saka mutu olofinga nga na commentaire obenga ta na privé olobi koto oloba bien te et ça nga vraiment bien. Merci na bayanga papa Bébert Bolamba Lipasa José Moser na France.
et pourquoi pas maman Pierrette Nzangani na France, maman Elena Landou, maman Langa Valentin apesi bino mbote, papa Joe Francisco na Belgique, papa Théo Mukendi na Belgique napesi bino mbote, Bijou Ilunga na États-Unis, ma copine de moi na camarade na nga ya kala ya tongo ya CD Iget Kamandi napesi bino mbote. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV. Ça le rendez-vous ezakaka ce 24 toza na kati ya Chobo bana tu ya félicite toza la sowana. Merci na ya Jabdat maman Versas Motema Prince Jiklo wina na pesi mbote et aussi na abonné nyonso batala ka émission na biso kati. Bye bye. Bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.